Bonsoir chers téléspectateurs du magazine La Voix des neutralistes et indépendants. Émission où est connecté toujours dans front de libération nationale du Congo où ils allaient FLNC na Mukuse. Parti cher et à moi Namboka son excellence Kapel Neli Kanimbu Kassia Mokona lelo na plateau na biso Twambi Bongo moi Namboka na kombo ya Laurent Poka yende azali na biso watoko beta na bango masolo na o Italie au Conseil national de la transition puis moi Namboka Laurent Poka azali membre dans l'OTAP et dans le Haut Conseil national de la transition, Azali Bongo, ministre des communications et médias et porte-parole de l'Arche nationale de la conférence nationale souveraine. Moi, Mboka, Laurent Poka, Mbote la Mbote ndeko journaliste. Tout ça, c'est moi pour moi, la bino, le parce que tu as bien bino, rendez-vous, c'est là qui reporté, le tout ça, c'est moi pour moi, la bino. Bisope, to sepeli makasi, koya na émission. La voix du neutraliste, yango indépendant, yango nde oyezo simba mboka mikolo ezoya, yango toye kobeta mbela pona ba Congolais bazolanda biso na Nord Kivu, na Sud Kivu, kuna esika ba violaki bana na ba Congo, na Kanyabayonga, na Katanga, na Mbujimai, baye ba voix du neutraliste indépendant. Merci bien mon Mboka Laurent Poka où ils allaient mon PPACK ndenge to belera toujours la voix des neutralistes et indépendants. To robeta masolo na biso na Italie plateforme monene. Vous êtes membre de l'OTAP, votre plateforme OGIS, qu'est-ce que cela signifie par rapport à l'OTAP? Bon, je ne sais pas si l'émission est bilingue. Oui, l'émission est bilingue. Par rapport aux questions. Oui. L'OTAP, c'est l'opposition transitoire d'appui au peuple. Voilà. Donc je voudrais dire ici, faire comprendre à la population que l'OTAP a existé parce que il y a des cadres congolais qui ont eu le souci, qui ont vu déjà loin pour dire que le pays aura un problème et nous avons créé l'OTAP. Opposition transitoire, il y a le mot transitoire qui veut dire déjà la transition d'appui au peuple. Oui. C'est ça l'OTAP. Ok. Moi, Mboka Laurent Poka, Bozali na kati ya plateforme na bino, mais eloko moko ezali ko manquer kati na bino visibilité. Tu éviter eloko nini eza na base ya invisibilité na bino sur le plan sur la scène politique et sur les terrains. Bazali ko mona bino te eloko nini ezali ko empêcher visibilité ya plateforme na bino munene oto bengi OTAP. Ndeko journaliste, merci. Oyebi nzambe tanga keli mokili asa mokili oko comprendre ba réalité ya mokili te. Soko ke par exemple nebali. Soko kuti esika mai ezo ningana mingi esika wana eza mozindo te. Mais soko moni ebale esika evandi nye mozindo ezali. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit auprès de la population. Nous ne voulons pas beaucoup de théories. Population a ça lembi ba discours, a ça lembi ba débat politique. Population congolaise a ça lembi makelele na TV na radio. Population congolaise a zo la solution. Pe sika ba solution ezali. Ata tono so ke zo tambola so ko ke za makelele, c'est que ça de l'autre côté. Et sika solution ya malonga ezali. Na président Kapel Neli Kanimbu tolingaka makelele te biso tozo sala ba action pe ba action wana ekoma concret de population akamo na elingi na biso eloko moko na mboko ba réalité za kana mboko o ba ba yeba te na 1960 tango Mobutu azui pouvoir wana Kasavu mona Lumumba bazo welana mutayeba ke Mobutu azate. Tango na avènement en 1997, tango Musée Laurent Désiré Kabila a eu pouvoir, wana Félix Tshisekedi papa nani Etienne Tshisekedi bazo wela na président Mobutu biso tuto kamwaki avènement ya Laurent Désiré Kabila. Tango Joseph Kabila zo kende président Kapende Eliga Nimbo abimi le 21 août pour na kolwaka kokende bato bakamwa pe bandima te ka kokende. Pour moniaki donc to chaka makele mingi action moko kaka nenge siko to za ko se préparer pour monaka action moko et mettre fin na yoso ezolika to za besoin makele mingi te. Moi Mboka Laurent Poka toujours avancer malem bi na ko banda na création ya plateforme la bino OTAP
L'objectif ni besoin qui pour installer plateforme la ville OTAP. Na OTAP on a dans le Bajawa opposition transitoire d'appui au peuple. Et logo Aliboso et Zalaki toya pour soutenir les leaders charismatiques, le président Kapel de Lika Nimbu na vision Zalaki na ngo ya réouverture ya conférence nationale souveraine. Premier objectif na biso ya ngwara to réussir nango. Deuxième objectif to installer le Haut Conseil national de la transition et à mon au sein le gouvernement de large union nationale et à mon aussi to réussir et à mon peu. Troisième objectif na biso et Zalaki to réunir ma Congolais tout autour du président Kapel de Lika Nimbu. Audience ezala ya makasi na conférence wana pe conférence wana elekaki na o esalamaka liboso tozalaki na 1800 et quelques participants venant de partout. Donc objectif wana nyonso ezalaki atteint et objectif tozala nango sikoyo tozala na 2-3 chemins te calcul mibale misato te ezaka moko libérer peuple congolais kokota na transition effective. Il y a un objectif na biso. Musu se koy koya me wana za ya mike ya monene parce que tous les politiciens ezande wana. Ya minene ya mona mboko salela mais parmi les objectifs na bino wana obozwa ki et l'objectif ni ngo esalami déjà pena oyo ezali ko zanga pour que salama na kati ya République démocratique. Non tingoloba réouverture la conférence aussi to sali mise en place ya au Conseil national de la transition ici à CNS aussi to sali et na wana Maman a dit que vous avez dit Mimisa, n'a pas dirigé le président de la République. To Bimisa y a l'unanimité avec une victoire. N'a c'est l'homme de Koubalanda qui est pour Bayoki Tamon de Kwazota la résolution que To Bimisa qui le président Kapel de Lika Nimbu, président avec la majorité écrasante, il a dirigé Mbokoyo. P. Ezalabatoire 4 ya Congo, Ezalabatalibanda, Congolais, Bazalibanda. Bino nyonso bozolanda ngai bolanda nyonso ezoleka wa te. Il y a un président n'a choisi te na ba conférencier mais président wana a choisi na Nzambe pe sikoyo avenema na ye biso nyonso tozozelango ya mwana ba objectif na biso tozalaki nango. Mais Laurent Boka, croyez-vous que la conférence nationale souveraine qui était votre objectif majeur dans l'OTAP, l'unique solution à la crise congolaise, comment expliquez-vous cela? Je voudrais expliquer cela par deux exemples qui vont mettre les Congolais d'accord. Nous avons connu l'avènement du président Mobutu et l'avènement de l'AFDEL. Dans l'avènement du président Mobutu, il a pris le pouvoir parce qu'il y avait un problème au pays. Et l'AFDEL est venu pour mettre fin à la dictature, c'est ça, oui. C'est ça le terme, la dictature. Et en soi, entre guillemets, cette dictature-là n'était pas partie parce qu'il y avait la continuité. Et dans cette continuité-là, nous nous sommes dit que le peuple devait s'exprimer. Et pour que le peuple s'exprime, le cadre valable qui a été choisi, c'était la conférence nationale souveraine qui était à l'époque, n'avait pas pris fin. Et nous sommes venus réouvrir cette conférence nationale souveraine. Et il y a eu une résolution de cette conférence nationale souveraine à qui nous allons mettre à la place publique et pour la gestion de ces pays. Voici les objectifs. Nakati ya misala o nyonso ya conférence nationale souveraine salamaki nakati institué au Conseil national de la transition. C'est quoi au juste nakati ya visibilité na bino pe nakati ya makambo ezali kosala nakati ya mboka na biso République démocratique du Congo où le peuple congolais azali ko comprendre et quelle est la vision politique du Haut Conseil national de la transition face à la population congolaise? Je voudrais tout d'abord parler de notre leader, le président Kapel de Lika Nimbu. C'est lui tout d'abord le visionnaire, deux le leader et puis l'autorité morale. C'est lui qui a eu la vision de réouvrir la CNS. Non seulement ça, mais il y a la politique té au tozo memana wa tozo tala tozo benda. Ndeko journaliste na ina rappelé que avant l'élection, taux de chômage est à 92%. Et les lois de taux de chômage pour les jeunes congolais bazolanda biso
et comme il a 97%. Peut-être comme il a un phénomène, un phénomène quota na carte. Yo autant pour un biso. Ozomona batie bureau d'échange. Pe na carte bureau d'échange wana liboso ezala yo ozomona bazo tia tomboye et comme quota na carte phénomène quota na carte. Non seulement phénomène wana mais ba phénomène eza ebele. On nous dit ici ça c'est un pays laïque, un pays chrétien où na kati ya mboko yo soubassement na biso eza ma bonne délit. Moi je ne peux pas croire. Est-ce que tu belé ma bonne délit? Non, moi je ne peux pas croire parce que au moment que ba kona mboka ba fungoli ba bana ba boye église fungwa. C'est ça. Et puis so au monde attendez que ba fungoli ba église, ba fungoli on a monté ma babé. Pour ami. Pour la nini. Na leki lelo na moni transport bato ba finani. Ba biso wana bato bazo finana. Mais l'église, dans la mesure de chez Libango, aux hommes que Boka est dans la moi, nous. Mais on les a dit par mesure barrière. Ah, on a la zoyo, on a coutu bazolo. Mesure barrière, on est dans l'église. Mesure barrière, ils ont la barre T. Mesure barrière, ils ont la bus T. Mesure barrière, ils ont la terrain, le football, tout le monde, bazo beta balé, bazo beta, bazo les gars, na barrière, ba taxi bus. Mesure barrière, ils ont sauf que la morgue, mesure barrière les athées, mais quand l'église ne mesure barrière les alliés. Ton nous te le babou. Mokoyo, nzamba sa péché à mon mouton à Kokam. Kombo na ye kapel de l'Ikadiem. Yé une autorité morale et autable. Yé le président au Conseil national de la transition. A outil dans les néatés. A outil peu dans l'élection falsifiée. Il y a outil et si ba congolais ba sangani ba fandi pe ba milobeli ba lobite monta ko kamba biso ye pe nzambe apesi accord na ye pour moto wana totika ko bundana tozoyoka wa ote université à Liège ba sangisi bato pour la élection pour la ko luka ndenge nini ba ko sala ba o ba boyi ba yo bandimi. Nous voulons awa ndenge nazolo baboye kosangisa bana mboka totika ko potana totika ko mibunda totika ko sala ta ya nzambe koki oya telemisi leader na ye le président Kapende Likandim okoboya na yo okondima mais ba kongolo yo baza averti baza na biso yango tozonga to beta mbela yo pezala averti oza lobi to lo ba soki na yebaki te. Parce que tout de suite on peut sur information, on peut toujours et dans les réseaux sociaux, et dans la chaîne de télévision, négozo yo kawana, yaka pour rejoindre l'équipe. Peut-être qu'on va rejoindre l'équipe, on va tout ça ouvert et puis l'âge. Tout ça problème dans mon tout souci na biso, et zamboke telema, et zamboka et tambola po, si koyo ataille loko mon côté ils ont tambola. Mais c'est Laurent Poka, dans le moment où il y a déjà l'institution déjà installée, la carte de la République démocratique du Congo, où 2018, l'élection Salama qui est installée déjà mon côté en Boka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a le président de la République. Est-ce que vous avez dit la transition, est-ce que la transition est chose n'a impact par rapport à l'élection Salama qui peut imposer déjà président de la République démocratique du Congo? Là, on est congolais, assez à moni déjà musika, tu peux y discours à milaï. Mais le discours à moni déjà ça la kaka. Na kati ya discours à milaï, on a des peuples à zoku fanzala, salaire les obimate, $1 comme kota na kati, mesures barrières les a respectées, nzela nenge tozo mona wa, oyebi ke ata mikolele kaki ata ba gestion musu ezali mabe. Mais tu vas dire que na tango langa boy bazo bongisa ta mwa banzela. Imaginez so ngule beti lelo na Kinshasa. To kozala ndenge nini. Donc situation eza ko beba eza ko s'empirer. Yo moko zo ba so ba élection. Papa, na bango moko basali ba élection. Parti yo ba gagner ba élection entre guillemets pas gagnant. Parti yo ba lobi tozo travailler la coalition entre guillemets tozo travailler la coalition. Bango moko ne batali boso bazo bima nzela. Pour la élection, il y a lokuta. Ba parti présidentiel de bazo bibananzela. Bango bazo sa ba marche. Bango ne bazo bimisa ka mobulu chaque jour. Seul bango moko bazali convaincu l'élection.
balinga babima nzela te soki bango moko bamonaki ke gestion eza malamu balingaki babima nzela te soki bango bazobima na nzela adage moko elobaka adage wana eza ya bacameroun balobi soki toye kotalola matanga yo moko kolo matanga tomoni ozomela mai biso bato toye kolanda yo na matanga toluki koko po tolia epa bamongo mpe adage wana ezali ça veut dire quoi biso tozotelela bandeko baza na pouvoir tolobi te totala bango nanu po élection esani bango mabi na nzela nana baondima so élection wana élection wana ezondimama te na population po bango moko bata pouvoir bazondimango te eloko ezondimama sikoyo yokana yebisa yo élection produit déjà mokonzi ya mboka na kati mais bango moko bazondima mokonzi ya mboka te bazotelemela ye bazosala bamarche bango moko bazosala basitine partout na bamesure barrière awa kutu babuki eloko ezondimama sikoyo epa peuple congolais oyo etikali espoir eza kaka barésolution ya conférence nationale souveraine oyo ebimisa président Kapende Kani lokola président de la république etikali nde biso tozopresse population mpo azopresse oyebike ndenge nazoloba boye lobi bato banyema babengi ngai balobi papa mais bopesa biso espoir bosali conférence nationale souveraine bosali au conseil national la transition bandakala wana bazorésolution yango ti sikoyo tala kote na manyema wa ndenge makambo ezali situation ezokende malamu te mwana mboka donc ozomona ke bato population azodéclare mwana mboka tokende nano malembe parce que tomoni lokola mafuta ezali komata bino mais toza na besoin kokitisa mwa ndambo parce que peuple congolais azali na besoin ya makambo ebele liboso na bino parce que bozolobela makambo ya transition impact nini ekozala na transition mpona peuple congolais eloko ya liboso tokomettre fin na badésordre nyonso ezoleka yo so mona awa mokonzi mboka azodirige bongo ono abukaki transition oyo elekaki boye oyo batie mutu boye oyo eza oyo te oyo elekaki boye ekozala pouvoir ya kimia oyo komettre tout le monde d'accord parce que ezo eloko nzambe aponi oyebi soki nzambe aponi mutu akotia bato nyonso d'accord wana bible moto ezoloba ezanga te bible nde azoloba bongo alobi akotia na baennemi na yo bakomi bamarche pied oyo nyonso akoluka telemela avénement ya conférence nationale souveraine au conseil national ya transition président Kapende Kani ye akokoma marche pied na Congo po nzambe mutalobi bongo po ye moko soka telemisi mutu na akomisi yo oyo nyonso akotelema ko ennemi marche pied eloko liboso yango wana ça veut dire que soko olingi otelema ozala politicien olanda cursus na yo ya politique malamu zala na nsima ya conférence nationale souveraine tozoyoka sango bazoloba o dialogue bazolukaka basolution koluka yo so mona moto aza na pouvoir azoluka basolution te solution eza deja o conférence nationale souveraine ezali au conseil national ya transition ezali bakambi bazali mpe tolobi teke tokangi porte eza nano polele mpo na kobenga bana mboka nyonso oyo bazomonake baza na susi ya Congo oyo baza na susi ya libenga na bango te oyo baza na susi ya famille na bango te oyo baza na susi ya bozwi na bango te sikoyo tozoluka nde bavrai congolais oyo baza na susi ya peuple congolais nano toyoka te ke bana bake kosala examen d'état bongo armée étrangère ebimi ekangi bana eviole bana toza na mboka nini bamisusu mpe bakufi toza na mboka nini bongo ata communiqué te ya ministre wana to ya gouvernement to pe ya nini oyebi ke ndenge toza boye toza nde na deuil national po bana na biso bake classe mpona kotanga kosala examen d'état baviole bango bakangi bango bamosusu babomi bango fo kosala drapeau ekita drapeau ekoki kotelema te tala mboka niveau tokomi na mwana mboka bino bolobi deuil national lelo endimami te na gouvernement congolais yango wana tozo apese bacongolais gouvernement ya malamu ezoya oyo ekozala na susi na bino tosi totie makambo nyonso na mesa ce n'est qu'une question de temps gouvernement oyo akopesa congolais valeur esika azali akopesa mwana classe uniforme na mboka na biso eza na bauniforme mibale oyo eza sacré eza uniforme basoda na ya bana classe nyonso moni bakangi mwana classe
mais bato bazoya bakanga mwana classe non seulement bakangi baviole mpe babomi mpe tovandi tozolobela kote tozotia kaka oyo wana kuta eza makambo oyo yokandi na bato badenonse mais nazoyebisa o ndeko ndenge tofandi awa en tout cas naza na ino pensée ya mawa na bandeko na biso baza na nord Kivu sud Kivu Maniema kuna bato bazokufa chaque jour et moto akoya kolibere bango moko eza déchiré yo somona mboka bofandi ministre ya communication abi kimi ezali nzoka kimi eza te cette armée étrangère basi baenvahisa bino bongo bino bozosala makambo lokola makambo eza malamu te bato baza asusi ya mboka oyo te bato bakoya biso wana tozoya na transition résolution ya au conseil national à transition ici na CNDS pour sauver le peuple congolais pour sa valeur ya congolais et sika azali biso tomona bato na mamboka mususu okomi boye bazobanga yo parce que oza zairo à l'époque mais lelo lobaka oza congolais to zairo valeur ezate mais valeur on ezozonga na mikolo ezoya. Voilà, rappeler population qui azali membre na OTAP na katia au Conseil national de la transition azali ministre de communication et médias pour na kota Moussala oye kosala na katia transition na katia République démocratique du Congo. Mwana mboka ba objectif nini ezali na katia gouvernement de large union nationale issue de la conférence nationale souveraine en tant que place bozali ba ministre et communicateur. L'objectif ni les alliés à madame Katia République. Objectif à l'Iboso est d'avoir sangisa ba Congolais. Congolais a commis la posa avant dans la Congo les sous-soutés. Voilà l'Iboso. A commis posa à qui ne gouverne à l'étranger, à qui ne gouverne à Wapi na bani. Objectif à l'Iboso. Congolais l'expertise na ina ingina bisao que ba Congolais na mokile ba expertise na domaine nyos. Pe ba zo sa ila ngwa wate. Bango nyos ba zongawa. Pour nato tambisa Congo. Il y a un gouvernement, il y a large union nationale. Deux objectifs wana et ça la paix que tant que tu as motoyonso mais tu as la paix neko. Si Michel l'a dit est-ce que ça y a yo au son bango nini. Au moins tant que bango azobé l'état de droit bazotra bilongo moté. Biso to là ba Congolais baza honnête, baza sérieux, baza na nzambe poza pouvoir nzambe. Yangonde ko sala que totombo la Congo et kende liboso. Deuxièmement, mboko yo ndeko ndenge tozolo baboye. Toza na superficie la biso eza 2 345 km². Mais soko tali lelo ya biso etika ngo 2 millions. Basi ba kati. Tolini tozongi sa 2 345 km² ya Congo. Congo est uni et indivisible. Un Congo fort, avec des dirigeants forts, sérieux et honnêtes. Aux hommes ont objectif. Deuxièmement, Congolais a le Congolais est social et est kimia. Yo au monde, la chambre froide, ce que vous avez. Basali grève pour un pio de bâti de $20, babakisi $20. Alors que le salaire à Batou, on n'est pas bâti, ça va se hollandais. Mais Congolais ont regardé. On a une vie meilleure pour la Congo. On a une déclaration pays à Batou, il y a légal, il y a légal, les a biso, on a déclaré que légal, il y a Congo et biso. Même ta chambre froide, on a pas de côté à la Bosindo Kuna. Pour les gens ta chambre froide, oh, le bazo bakisaka. Peso moni. Makambo nyonso leka na mboko ozomona ke ezande bakonzi bokonzi mabe ezosala ni bazo exploiter population na au Conseil national à transition pendant temps ya transition makambo nyonso kozonga na nzela et ko permettre moto nyonso à se retrouver à la sika na ye pe papa oyo biso to tie lokola président ya république oyo azalaki choisi na CNS, la conférence nationale souveraine, puis au Conseil national de transition, investir ya zotambo na biso, azana makanisi ya makasi pour la sociale ya congolais. Bino na bomoni gratuité enseignement. Mais o tozo mona bana ba otanga. Wana za gratuité te. Mais bana bazo ke ni classe. Wana za tâtonnement ya gratuité. Yo omona gratuité moto azo tanga classe.
azo futate pe chaque fin du mois moi na classe aza na compte na ye na banque na compte na ye ya banque wana et ko permettre ye azo kende classe na chaque fin du mois bazo futa ye wana ba na classe et ko za te ko no ba parents ba sangisa o ba sala boye ngana moi ko to sa examen de temps ça a été na fait voilà bana wana papa ba mo biso to misi eza au gouvernement zo lo ba te non bozo bimisa makambo mususu na TV lokola ba dirigeant mais en réalité dans la école ils ont des makambo mususu mais avec le président Kapende Likanimbu bon a gratuité et enseignement non seulement gratuité et enseignement mais yo homona et pas ba soda ratio et kozonga cantine populaire et kozonga situation à ba congolais et kozala sérieux eza ndenge eza sikoyo te ya tozotatone tozobundana tozowelana ekozala su bongo te. Très bien mwana mboka Laurent Mpoka ya monene oyo bozali koluka kofandisa transition bozali kolobela tokomi wapi wana eza basecret d'état okoki kobimisa ta bato bazotala biso sikoyo bazozela nde question wana mpo babilobela bakende kobongama bafite bacartouche mpo na bino bozozela tro oyo wana bino bokozala surpris parce que autaki koposer une question à des journalistes. On pose une question au lobby pour aller bochaka makeye de mingité. Pour biso toza bato o tozo travailler na sérieux yo sona ba stratégie yo so ki to tia ngoka na place publique ba owela. Pour yo yebi tango basali eloko yo ya ancien président de la République. Et ça ba résolution à conférence nationale souveraine. Mais oh non, Sénat a voté en gros, Parlement a voté en gros. C'est nous qui avons élaboré ça et que le Sénat et que l'Assemblée nationale et que la Cour constitutionnelle, le président de la République, le ministre intérieur a su, la commission a un projet à Bango. Si quoi pour la stratégie, ça peut être congolais, retenir le souffle d'ailleurs. Bino va déconner Kivu. Pour retenir le souffle dans Bino. Tu vas retenir le souffle. Bino bandeko ya sud Kivu. Bino bandeko ya Maniema au Bobenga Kinga et pour la Botuna. Pour retenir le souffle dans Bino. Bandeko bazana ba Congo pour retenir le souffle. Avènement il y a au Conseil national il y a transition. Na président Kapende Likanimbu, leader autorité morale il y a uni. Etikali mikolo ya Kotanga. Pour Nzambe ye moko ya simba kape atambwisaka ye asi ate yango ezaka eloko ya moke ngonga moke tozala presse mingi te makambo malamu ya wana balobaka lokuta eyaka na ascenseur vérité eyaka kaka na escalier malembe totikali peut-être na 2 ou 3 marche ya pamba mpo tokóma na esika vérité ezali bozala na kimia mwana mboka Laurent Mpoka tokomi kokoma presque na suka ya émission na biso régie bazali ko signaler biso ke minute etikali ya kotanga mwana mboka tokotuna bino question mosusu pour que toyeba kokenda ko clôturer émission na biso moko na lelo. Quelles sont les perspectives d'avenir de l'OTAP et du Haut Conseil national de la transition? Ngana ngaki bande kwa régie ba yikela biso mpiko po makambo yo peuple azozela yango yo population asia moni azomituna na kozwa lobiko wapi pe azoloka makambo ya bien esika lobiko ekouta yo lingo kata ye régie yo kozala besoin lobiko régie lokolo ozala besoin lobiko yo ka esika lobiko ekouta ba perspective d'avenir ba contact ba makambo nyonso nous avons mis nyonso eza na musique tango zoyoka bandeko bazobundana oh non, université à Liège, balobi boye, yo somona. Toyoka kiawa. Que tango babimisi, président ya seni ya sikoyo, bande kwa parti à pouvoir, ya président de la République, ba marcha ki ba boy. Pe ba tomoni ba marche ndenge po ba boy. Il y a ba parti différent. Mais ba ya ko sunga bilo pe ba la réforme pe ya seni ya mo. Ba to ba marcha ki ba boy lisusu réforme. Ozomona la population, tozokosa sa population pour rien sur les politiciens. Sikoyo, avènement ya vérité ya ngoyo, ya au Conseil national à transition. Et sikoyo population a se retrouver. Et sikoyo nzamba poni mona na Congo ezamboka ya nzambe. Tala ba grand prophète babima na Congo. Ba Simon Kimbangu babima na Congo,
aussi ba musa idi na bala babima na Congo ba kimpa vita babima na Congo ozomona que na Congo yo soko tali pe basali ya nzambe na bao baza sikoyo ozomona que soki bake na mboka mususu nguya nzambe za po Congo eza mboka nzambe et lokola Congo eza mboka nzambe nzambe akotika Congo boete po bato batatune awa nzambe aponi moto akodirige Congo kombo na ye Kapendeli Kanimbu ye wana nde nzamba poni tango ngana zoloba boye bato baza averti bayebi pe bazo confirmer yango yo moto za averti te tango telema yango yo politicien oyo ozotikala kaka fotala balibumuna ona poche na yo ta yango yo otika ba mauvaise pratique ba ancienne pratique sikoyo pratique ya évolution ya sauvegarde ya population yango yeye tango bazoloba yo zoloba makambo ba élection mais bango ko bata pouvoir ba élection en 2023 nana on dit na bango lisusu la seule solution est la tokende na transition nazo benga bande ko na biso yo bazana ba ambassade awa Belgique, France, États-Unis d'Amérique soutenir cet avènement de la transition ceux qui bolinga na Congo ceux qui peuvent monique que vous avez intérêt na Congo pour permettre Congo évoluer ceux Congo évoluer Afrique va évoluer monde peut évoluer mais Congo va évoluer na Kapendeli Kanimbu président de la République démocratique du Congo pour la transition oyo. Merci mon amboka Laurent Poka soutenir transition soutenir la résolution il y a au Conseil national de la transition avec autorité morale au top excellence Kapendeli Kanimbu mon amboka tokomi boko na suka na zo rappeler na la population na biso que vous êtes membre de l'OTAP et dans le Haut Conseil national de la transition, vous êtes ministre des communications et médias et porte-parole de la large union nationale de la conférence nationale souveraine. Moi, juste 3 secondes, 2 secondes. Je voudrais le dire en français pour permettre aux consuls, chanceliers, ambassades qui sont ici au Congo de comprendre qu'on reconnaît des bons amis dans les malheurs. Le Congo est dans les malheurs et c'est maintenant l'avènement du Haut Conseil national de la transition. Nous voulons les soutiens de tous ces pays qu'on appelle grandes puissances, Union européenne, Union africaine, SADC, tous ces gens-là, être derrière le Haut Conseil national de la transition pour sauver les Congos et les Congolais. Il n'est pas normal. Imaginez ici c'était en France, que les enfants vont pour faire le bac et qu'on viole et qu'on tue. Ça allait être un scandale dans le monde. Et au Congo, il y a un scandale. Et ce scandale-là sera mis au vu au sud de tout le monde, mais personne ne regarde. Et nous voulons, derrière le président Kapendeli Kanimbu, le président du Haut Conseil national de la transition, mettre fin à ces scandales, à ces déchirements du Congo. Ça, c'est le message que j'envoie à la communauté internationale et nationale. Mais dans la population, na biso, oh yoso, bazana mbandaka kudana bokungu ikela. Oh yo, bazana maagi, bazana jugu. Oh yo, bazana isiro. Bao bazana kabeaka mwanga. Bao yo, bazana chikapa. Tant ya nzambe koki nzamba telemisi mwana na ye Kapendeli Kanimbu to salaki mabongisi ya minene o to bengi conférence nationale souveraine pe na kati ya mabongisi wana to sito bimisa moto akokamba Congo kombo na ye Kapendeli Kanimbu yango wana gouvernement au conseil national ya transition tango yango ekoki bino esika bozali bozwa kimia botelema pour soutenir avènement et changement au Ezoya. Parce que dans la négoyo et l'autre mon côté vous avez changement et vous avez kaka on a ninga bazobenga foin na foin. Voilà, on est allaki moi mboka Laurent Poka, to betina bango masolo na Itali au Conseil national de la transition. Kasi lelo et komina suka émission lelo ceux qui bossepel la yango bopesi merci. Na grande équipe technique au bazalaki na biso pe ba accompagner biso pour que makambo yo bozo yango qui to connaît lengi na kati ya bandako na bino.
Tika topesa merci na porte-parole puissant Eric Mayoyo place aux amis bambote na bino biso na bino na date émission la voix du neutralisme tout le monde na mikolo ezali koya ce qui est Jésus Christ azongité portez-vous bien chez vous bye bye merci. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Congolais.